bateau bazala bandengoya oyo babandaki kose permettre kotonga na balabala baosala rien mais avec Daniel Bumba Lubaki makambo nyonso ekozonga à l'ordre. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful. Otala bar oyo pe efoya ezopena ezopeya bango mpe batonga esika ya mabe esika oyo esengeli te batonga voilà. Voilà, autant abino moko espace là comme tigala. Moi lumière comme kota déjà. Ça comme lili, kota lumière comme kota. En tout cas, balabala eza ozete, balabala eza sika ya côté kate. Mais kaka mokonzi ngumba vivre za kicha ça lobaka. En tout cas, kin abel, photo zonga kin abel. Et on va ben na biso kin poubelle. Mais là to zonga la kicha ça la belle.
Voilà, bah ndeko oyo ba longo déjà. Boki bango déjà bango yo. Ah oui, ça sika batekaka mpe bangulu bota déjà banzinzi. Banzinzi ebele vraiment. En tout cas, balabala etikali polele ça tire na vent kitoko, mupepe kitoko. Alors bango babanda kotia pe moi kaka. Kaka vraiment zaki makasi awa. Mama go beta balé. Voilà, chers amis internautes, chaîne YouTube Yabus Podcast. Quand on est à la Bino, tous dans district ya Funa, na commune Kalamu, quartier Yolo, donc sur Capella. Donc tous à la Capella, nous sommes à la Bino, espace déjà n'est pas tika là. Espace est tikali déjà. Espace est tikali pendant mon égo à la Bino vide. Et là, moi je vais monter chez Asus Awa, exactement parce que nzela o ezalaka batamakolo na bato bazala mutuka. En tout cas, embouteillage est tellement il y a ma casse, il y a pour la telle même embouteillage. Il y a au moins le lot yemoko, excellence l'Ayamulumba. Mon ministre provincial, il y a environnement qui tient sur le terrain. On a pour ça bongo, Mosala, Nenge et Longo Bani. Donc voilà. Et là, vous voyez, Mosala et Salama qui top. Mais voilà, on a déjà casé la bombe. Voilà, les Kobazol on a déjà casé. Baboy base en perte, Baboy base en perte. Et Yango Bazol on a déjà toujours sur Capella, donc voilà. Là, on a que des arrêts de l'issue du collège, l'issue. Biso to kitaka pena sur le terrain. On a pour Sabino, le lengete ni misala. On salama awa tozana
quartier Yolo, hein, donc toujours la commune à Kalam. Voilà. Chargé de l'intervention et opération de la ville de Kinshasa dans la brigade spéciale la BSP. Les alliés que tout a wana bilo qu'on va ajouter la kati parce que tout ça là qui a une sensibilisation la qualité état qui OPJ état qui sensibilisation la population pendant 24 heures 48 heures s'il vous plaît. Alors les autres petits action de excellence monsieur Miyabiso ministre de l'environnement et aménagement la combo na yé peut tozali après yé mo pas zali wana combo gouverneur Daniel Bumba et en plus na commandant la brigade Nabiso spécial Binibikela tozali na yé peut awa d'être au symbole la mosala po kapela o baby kapela ya kala et mon ami sur la bateau yango na bongo et non comment mutu tozote bilo na balo ma bisango parce que bilo na personne ne fait vite bazolo bakino bozo buka na basali bozo buka boti ba salite non toza bakamion bene ezali awa toza bamashine ezali awa toza évacue mpe toza na bato ya maboko oyo bazosala développe mbala moko tozokomba kapela lelo bomona kapela ya lilobi wana mpe kapela ya kala ezongi lelo. Et voilà, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, et grand merci à vous, la confiance au Pesa Kabiso, et surtout mon habitude, Watakin Fakate, le lion de la presse congolaise, Magistrala Lissu sur Exode 14-14 de Mota Binomoko. Tout ça sur le terrain, Naïmoko, ministre provincial, il y a environnement, excellence. Léon Moulumba et monsieur Bukabuka donc azobuka te mais azobuka esika oyo sengelite batonga esika oyo sengelite bateka donc nono ya makadam bota bino moko a esika tulia ba mulu esika wapi tulia kaba mule mayo bota la bino moko lelo kapela ekoi maître Kapolizopo on est britannique à London kutala bino moko awe sika koya ba kulia bangulu kolia bantaba eza lisusu te ba eza juste kapela tombe ko kapela vraiment tombe donc kapela tombe ben voilà, nous sommes sur Kapela toujours. En tout cas, bandeko moni ba telemi awa ba propriétaire ya ba bar oyo to pe ya ba terrasse oyo. En tout cas, bazo baté ba kosala nini lelo pena buka akiti sans pitié parce que aligni environnement ezala vraiment kitoko baboyi bosoto baboyi biteka parce que balabala eza esika ya koteka te kapela tombe e bongo baye batekaka baplan nyonso toyebi te soki bakokende wapi eza kaka nzambe asunga bango ebandeko oyo mpe ya assainissement batiki mpe te bayebi bango mpe kosala salongo moko ya lelo poke masolo ezala kitoko avec un partenaire idéologie awa na lelo kapela bota bino moko chaussée komonana propreté oyo wapi tuni bopeto ndenge kaka ezalaka oyo toza na Kinshasa ezobonga toza vraiment na Kinshasa ezobonga ye moko excellence Daniel Bumba Lubaki ndenge alobaki Kinshasa ezobonga pena partout na 24 communes et c'est pour cela bomoni lelo toza awa na commune ya Kalamu vers Yolo Kapela donc c'est quartier Kapela donc toza awa avec un partenaire idéologie. Mbote papa? Mbote papa? Comment est papa? Robert Lokando. Zamona ya Yolo. Comment on a beau ndenge Kapela ezaki
embouteillage osakana te bozalaki na kaka makasi mais lelo ndenge ministre provincial ya environnement papa Solo ya Mulumba aye kobuka ngokoloba ni place wana. En tout cas nasepeli trop parce que salite elekaki makasi komokala tozobela kaka malaria soki tokomobela typhoïde ekokata susina michoko kwa nini salite elekaki makasi donc nasepeli trop en tout cas opotebo eza bien en tout cas nasepeli en tout cas félicitations en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Ndenge kaka population bazoloba en tout cas basepeli makasi balingi bongo bopoto ezala vraiment na commune na bango topela ba quartier différentes ezomi nzinga awa na Kalamu ezala pena na bopoto na ndenge kosakana te chaussée ekomi komwana boyende ezalaka kotala bino moko. Voilà, nzela vraiment bozomona eza bongo ancien donc artiste donc papa Ivoloko oui Ivoloko donc voilà Ivoloko animateur te Ivoloko chanteur donc voilà yeyo toutes les femmes. Moi, il n'y a pas de femme na onyoso. Ba femme na ngaba za calme musale ezali age ezali. Yo mo ngata papa jalo mo benga te na age na so pe. On a penza. Ça c'est bien. OK, merci, ciao. Voilà papa la biso Evoloko et puis moi na yolo tobi histoire beaucoup c'est moko autant que biso ezakaka ndenge tolobaka la bino toyokaka oyo population alobaka epuis tosalaka bongo vérification tovérifiaka mais nde babaka papa Evoloko aviolaka série ya na gouvernement ya JKK Joseph Kabila Kabangele Raïs ndenge azalaka la prison centrale ya Makala et en tout cas dans ce souvenir lisusu ndenge bomoni ye papa Evoloko ye wana aza toujours en vie grand artiste grand chanteur donc mwana yolo quoi Evoloko oyo animateur ya dering te mais artiste musicien chanteur papa na biso Evoloko ye wana ya ba mnoka TVZ radio te toujours lisu voilà lisu donc voilà quoi nous avons toujours awa na yolo tapela voilà. Zelo bazolo koleza ke ndeko moko asomaki yango alinga tonga la nzela e yango ba longoli yango alinga tonga la nzela yango ba longoli yango mpona balabala eza esika ya kotonga te balabala eza wenze te donc voilà
Un grand merci à mon vieux Derlin Metouvova. Un grand merci aussi à ma grande sœur chérie Lana, et à papa Nabiso Jérémy Mala. Et un grand merci aussi à maman Cécile depuis France et à papa Simon Foka à Paris. Un grand merci aussi à maman Marie-Claire Mwanga depuis France. Donc, on a l'habitude trop. On a Nabiso pour s'abonner massivement, pour liker, pour partager. Donc, tout ça toujours à Yolo Kapela. Nous avons un dernier message la présence de Yemoko, excellence, Léon Moulumba, il y a le ministre provincial côté l'environnement et même Simbi Amo, donc les patrons, il y a l'environnement à la province de Kinshasa. Donc voilà. Bomoni bino moko mo sala ndenge nini ezo salama awa na commune ya Yolo na district ya Funa, précisément na quartier Yolo sur Kapela. Donc en tout cas mo sala penezo kende malamu avec un partenaire idéologie excellence Léon Moulumba azobuka bibuka bukate mais azobuka esika oyo elongo banité sengelité moto batonga yango nde azobuka Kapela tombe. En tout cas, si ka kolia ngulu, kolia taba ala Kapela, bosana na minute yo kende na yo kimuta tepe OK na yo na sayo, kuna nde kolia avec un partenaire idéologie. Mais ba pa zana balabala un jour que ministre provincial la kolota bango le Mulumba. Soka lali aloti kimuta, kiti kimuta. Soki aloti pe avenue du stade na Matonge. En tout cas, les longs à des ascons à Kapela, donc là à Kapela, la commune à Kalamu, à Yolo, sur Kapela. Donc voilà, en scène, c'est un peu la réalité, autant la jeune fille. Bon, il a vraiment vie, il y a make-up. Bon, il a vraiment vie, il y a TikTok, comme ça, là, n'importe quoi, c'est TikTok, mais comme ça, là, bazo soutenir vision, il y a chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la maman Oyo, bazo soutenir vision la chef de l'État et puis vision à Mokonzi Nguma, vive aux Kinshasa, professeur Daniel Bumba Lubaki, pour la ville Moko. Lolenge nini avec kosala mosala kitoko balingi vraiment balabala ezala pembe na ndenge ya kosangana te. Voilà, bota mwana wana azi kopo na ye ake nango ata mwana kwa malembe alingi te babenga ye so aketeka ngo apinga na yo toyebi te kopo mabende pe en tout cas bandeko ba se trouver awa na Kapela. Voilà. Yolo Kapela tombe sika kolia ngulu eza susu te sika kolia ntaba eza susu te poulet mayo bosana e bongo de no mayo il y a un partenaire idéologie awa na Kapela. En tout cas bandeko vraiment lelo babuki bango bazolo batebi te tokende wapi en pleine rentrée scolaire bakotangisa bana lolenge nini bakosala rentrée lolenge nini e bongo bino batinaki bino boteka na balabala eza esika koteka te. En tout cas place vraiment félicitations à Mokonzi Nguma ville de Kinshasa Daniel Bumba Lubaki excellence na ndenge ya Lubaki vraiment Kinshasa bonga Kinshasa bonga et à l'époque tant il y a excellence Gentini il y a zaka bongo kini bopeto mais l'autre parce que na moko Daniel Bumba Lubaki Kinshasa et ce bongo donc ça ministre provincial il y a environnement excellence Léon Mulumba à Kiti awa na commune ya Kalamu siko wapi quartier yebani makasi tobenga bongo avenue yebani makasi tobenga bongo Kapela yo timi kilo le oya la Kapela te c'est que yaki no Kinshasa te to pe avenue du stade en tout cas bota bilo moko ndeko ya bukani te kota pe na kata bi botika lo ngala ba plan na ma azolo ngala malembe
Voilà. Kotala ndeko oyo masanga na ye basucré babiere eza déjà na si wana oyo moko ya olongola yango malembe azwa yango puke aplate yango te monoko moto eza awa onga monoko moto yebela tala ndeko ye moko azocharge yango ye olingo charge yango malembe keba ebetaka kano charge yango mpena malembe avec un partenaire idéologie boluka esika mosusu po balabala eza wenze te. Voilà. Il va revenir jusqu'ici.
Ça va bien. Question maillot. Awa toza na rond-point Kapela. Toza na rond-point Kapela. Eza silo babengi recommandation ya ministre ya tutelle ya environnement Léon Mulumba. Donc ya biso barégi nyonso na oyo babengi na ministère na ye toza mobilisé. Moi je parle au nom de la régie d'assainissement de Kinshasa Marasmi. Tozali awa na cadre kaka ya kokundana oyo bagangi ya filme ya lobi basalaka. Pourquoi j'ai dit bagangi ya filme ya lobi? Bato bazala bandeko ya oyo babandaki kose permettre kotunga na balabala baosala rien. Mais avec Daniel Dubaki makambo nyonso efizonga à l'ordre. Congolais moko akozala supérieur na bacongolais mosusu
aya kotonga oyo nde na Brazzaville babenga kilikili na balabala. La loi est dit, mais c'est la loi. Bakongolais, il faut bayeba eloko tozosala. Ekosala pasi mpo na individu moko, mais ekosepelisa tout un peuple. Eza mpo l'intérêt général. Eza mpo na motema mabe te bato fo bacomprendre. Mokonzi ya mboka alingi Kinshasa ezala aseni. Biso tozosala yango, nous avons eu à informer bato baokupa de manière anarchique bien avant. Toinforma bango déjà. Lelo toye kobuka. Kobuka oyo tozoyebisa na bato, tozobuka oyo toza à l'aise. Nzambe kutu atie biso très bien. Donc po na mesa koloba leta babwakelaki mbasu te babetaki kake te. Donc leta ndenge tozosala boye atoke pa marabout ya danger obwakela biso mbasu kosimba te. Ozokomprendre? Toza awa tozolanda oyo babengi politique ya Daniel Bumba Lubaki, tozotravaille na sens ya task force oyo mokonzi ya mboka atie oyo ezocompose biso la ville mpe bandeko ya service national oyo ekambami na général Kasson Kabwi. Donc les opérations ezosalama mpe batete bazali sur place mpona kosala oyo babengi embellissement ya milieu. Merci déjà. Bon, moni babiloko bila buki bandeko bazongi lisusu eza bakitexitese na oma babenga ngo babengi kindoki na biso moko eza bakitexitese ya oyo tozalaka nango des fois. Mais cette fois-ci tokuki, je crois bien son excellence Léon Mulumba akosala nyonso na ntina totia en place oyo tozobenga bagardien de la sécurité. Batu nayebi te eza eske biso mo tolingana na Kongo? Biso mo tolingaka Kongo te, biso mo tolingaka Kongo te, biso mo bandoki ya Kongo. C'est pour cela il faut tozala tozala délivrer mpo tolinga Kongo oyo ezosalama c'est pour l'intérêt du peuple. Na bamboka misusu oyo biso tozosala pour l'intérêt du peuple eza moke na baitalie na baepoke ya barévolution moko boye babandaki meme moto aza na mbongo ebele baretranche mbongo moko mpo na intérêt ya peuple. Mais yo oya kaka yo kaka filme so ya Sera Kabila so Mobutu opusi activité na yo ekutaka mpe impote okangi balabala non bwakila biso mbasusu ezwa biso te. Donc on est là. Le gouverneur de la ville, c'est Daniel Bumba Lubaki. C'est pour cela que tout déployé au Babengi Bangé à ville, et tout déployé au personnel, il y a la régie. Merci. Voilà, puis c'est mon dernier. Allez, ma belle. Thank you.
Ouais, chers amis téléspectateurs, Toroma Kuma na suka ya émission na biso. Donc lelo tozaki bongo na commune na Kalamu, précisément na quartier Yolo, parce que Yolo eza moko ya ba quartier oyo eza na kati ya commune ya Kalamu, kati ya commune ya Kalamu. Alors tu es sur Kapela, tebi couloir Kapela oyo les acapena makasi avec un partenaire idéologie. Donc ndenge zala sur la peine de oyo tomoni wasana bofeto ndenge zala kaka. Oui. Mbote papa? Mbote ndeko. Comment est papa? Bon, comme ngai Chikangu Jonas toza kaka na musale akino bopetu. Mais musale oyo esengi ba Congolais to simba yango. Okay. Na part na biso ba Congolais te photo simba ngo mboka na biso ezala propre. Na compte ya ba autorité ya ville bango pe bazala molende na ko soutenir na ko appuyer na ko futa batu po courage wana ebakisamaka mboka na biso ezonga ezala propre. Nde susi o tozali na yango po tozomona ba mikili mosusu bamboka eza vraiment propre. Pourquoi pas pe biso toza na kita o eza na richesse oyo ko permettre que to maintenir propriété ya ville na biso. Yeko pesa biso lukumu yeko tombola pe Congo yeko kende sango. To simbana ba autorité ya ville bo futa ke batu malamu et motivé bo bazana banda ko baya ko adhérer ko biso no to sangana musalo yetambola malamu leo tokola ko senga na bango bata la barrière ya batu ba liquider yango ba futa soki ba futi yango bakomona ke mboko ekozunga ekozala propre bacha pe bato ba bando kolanga te muto abwaki eloko bazuye afuti amana muto abebisi bakangi e notomona ke bato bazo na basak euta na banda ko bazo tana ba carnivore bazo yana bu soto ya banda ko bazo bwaka partout wana eza désordre kolingi yango lisusu te mboko ezunga yekoma ndenge ezalaka kala kina la belle ezala bongo eno kina yekoma très sale boyeza malamu te autorité na biso bozala na volonté wana ya kofuta batu malamu kofuta nde esalaka mosala kenda liboso soki kofuta ezali te ekozungisa bato nsima salite ekobanda kobakisamaka nde oyo tosengi toza toujours biso tozosoutenir gouvernement
provincial na biso gouvernement provincial soutenir pe biso baja na yo oyo bazosala mosala oyo po ezala malamu. En tout cas toza na nzela mpona mosala oyo esuka boyi te tokota ti baveni eza na bato oyo bakangi bamprise ya leta bakomi kosala baaktivité na bango oyo ezoempêche ezoseme insécurité moto azoya na avenir azomona ti kuna te eza risque après okutana na bato mabe babatemaki basali ye mabe mais soki baveni na biso efungwami ndenge ezalaka bato bazomaintenir salongo mpe ya bandako ezalaka bato wana basalaka mpe salongo yeri bazosala yango ezopermettre ke busoto ebakisamaka te. En tout cas botelema ngwi botelema tokende liboso hôtel de ville mosala oyo ezali yayo luka bapartenaire kotisa bapartenaire mbongo emonanaka basensibilize barecette ekota ofuta bato malamu tosala mosala malamu mpo mboka na biso ekende liboso nde susi na biso po kongo emata na makambo nyonso. Merci beaucoup tosepeli na mosala oyo tozali kosala bisi nyonso bakongolais. Merci beaucoup. Voilà, on les acquis moko ya mwana mboka Kongomani alobi bango basala juste assainissement awa na ville de Kinshasa. En tout cas coup de chapeau na général Kasongo Kabuki ndenge sibongo service national. En tout cas bandeko na biso na basa pena mosala na ndenge longo bani basa mosala kitoko. En tout cas bazo ko améliorer ville de Kinshasa ce kaka coin. En tout cas tolingi bakota pe tina basute et koza pena malamingi na population bazolo ba boko tsabiso na ndako bakonzi et to koti si message na bango et pas excellence numéro 1 ville de Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Lubaki na mosala kitoko na ba keno Kinshasa ezobonga ezonga bongo Kindabel et to longo Kinda poubelle et to zongi bongo na Kin label avec force. En tout cas coup de chapeau population bazana esengo makasi alors awa tozana kapela nina ndora de bi tozana kapela. En tout cas zobuka bibuka bukate me babuki esika oyo senelité batia ba place na bango. En tout cas félicitations na excellence ministre provincial ya ville ya Kinshasa Léon Mulumba ndenge bomoni bino moko awa tokita sur le terrain bomoni misa ndenge salami bandeko babuki bango bakende koluka esika oyo esengeli basala mosala bango dans le calme et non pour la population environnement eza pena maloni ntango mota bino ndenge babuki mopepa kitoko net kala na Londres na mboka ya ba boss Roni Malunama na mboka ba Jeking boss na mboka ba boss Yannick Malunama mama Laura Chou awa sika oliaka taba oliaka ngulu lelo ekoi en tout cas kapela bandeko pena baleli ya kosala te mais eza force na bango moko batia bisika oyo esengeli te bango batia ba mesa na bango. Donc voilà, restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso Podcast. En tout cas, awa nona ba bino chaîne eza yanga ya yo Yabiso nyonso ba Kongomani à travers cette émission de mon apena ba bele na chaîne bolinga makasi Yabiso Podcast. Donc nela zalala. Donc voilà. Donc moi comme déjà na suka ya émission Yabiso ya mokolo lelo. Donc tutaki awa na commune Kalamu. Précisément na district ya Funa. Yolo yango yo kapela tombé avec un partenaire idéologique. Voilà, restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso Podcast. On se trouve juste après. Merci. Voilà, bon la même monde mon sala zo salama. Msala yote ni kitoko avec un partenaire idéologique. Ah la rappelle bangana nyonso tombe balingi nzela pena etikala polele koteka esika oyo esengeli pe bana mabende bazwi cop botande bazowolela Kongo bana mabende bazwi cop mutu ekoti bana mabende bazwi cop mutu otala bino moko bana mabende balobi meleza bonane na bango basala cop avec un partenaire idéologique. Oh, non, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Voilà.
botala bino moko botala bino moko bana mabende bazozwa baplan avec partenaire idéologique botala tato kuti bazutiye bana mabende bango oyo bamona mpena cop kasi cop na bango awa bakolo terrasse bango bazolela bango baoza mabende bango balobi etali biso te toza na esengo voilà oyo tozomona wana bana mabende bazosepela Bon, vous savez, dans des pays organisés, l'occupation d'emprise, c'est une exception. Ce n'est pas la règle. Malheureusement, on a constaté à Kinshasa maintenant, il y a un sérieux problème d'occupation d'emprise. Je vais vous citer quelques exemples qui sont autorisés à occuper les emprises à tout moment. C'est comme les stations essence. Ils ne peuvent être que sous emprise. Mais ici, nous avons remarqué que tous les jours, les occupations d'emprise se distribuent comme des petits pains. C'est pour ça que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous a mandaté pour libérer les emprises. Donc nettoyer les emprises. C'est ce qu'on a fait. Ok. Et aviez-vous prévenu la population avant de faire cette opération? Ils étaient avisés, oui. Par voie de communication et on est passé de porte à porte. Êtes-vous sûr que vous allez veiller à ce que cette règle soit respectée? On a mis une équipe de surveillance sur place, non seulement pour surveiller que les gens ne reviennent plus, mais pour enseigner aussi. Voilà. Organisé, occupation en prise des exceptions. Ils ont la règle. Awa est commis règle. Tous les jours, on doit occuper en prise. Et sans des mesures d'encadrement aussi. On a un chef de division, on a une autorisation d'occuper en prise. Ça va encadrer ma mesure. Donc, par exemple, enseigner, les poubelles n'ont pas caniveau, les poubelles n'ont pas collecteur. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a 5 km de fin à la situation. C'est ça qu'on va évacuer ma prise, pour nettoyer et puis pour placer l'équipe, il y a surveillance. Il y a ça, on va poser pour sanctionner, on va récidiver, et puis on va enseigner au quotidien, en permanence. Bon, déjà, tout ça, l'opération Moramoune, on a prémédité au marquage de la bandale, pour marquer les bateaux concernés par la libération d'emprise, pour marquer le lobby, et puis les 18. Moi, changement de date par rapport à la programmation initiale, c'était le 15 de bandale, mais vous avez le 15 et vous avez le 18. Mais peut-être profiter à 3 jours, on a pas assainir Bangomogo. On peut trouver les 18 pour poser comme il faut. On doit se partout, sauf que même Nzambe a sali mukili mukolo te. Excellence, on a beaucoup de messages. Bon, maternité, dans la ville, on fait ma maternité. Bon, voilà, il faut chef de l'État au niveau national pour la maternité. Merci beaucoup. On va dans le Mumba, après sinon pouvoir dans c'est bon zana. On va combien de nzere to ngami mikolo, bande ya koti. Si on mona nombre de nzere ba tongi bon. Ils ont raté. Tout ça bango maïle. Internet, Bisso Podcast, en tout cas, un grand merci à vous. Internet, Bisso, na confiance au Bopé Sarabisso, pour la peine émission et Bandeli. Si la souka, là, la vidéo pour s'abonner massivement, tu as la page TikTok, tu as Instagram, tu as la Facebook, donc, et puis YouTube. En tout cas, les gens qui ont vu qu'on va quitter ça, précisément la commune à Kalamu, dans le quartier Yolo, donc tu as sur Capella. On est bien dans la présence, il y a Yomoko Excellence, ministre provincial, il y a vu qu'on va quitter ça. Papa la mission Léon Moulba Nenga Lobaï Keno Bazolinga te kotonga
tongo bapasi esengeli te yango omoni ye mwa kita pena 5 heures na kati kongi tozalaki déjà awa na terrain mpona kolongola bandeko bozomona place wana donc kapela pene na minute oyo eza pena tombe nayebi te bato bakotekela soki ndenge nini soki ndenge nini toyebi déjà foti ya leta te foti na biso moko nde totongi bisika oyo esengeli te en tout cas un grand merci à vous na confiance bopesaka biso nde abala bino botapote bageme na bino bacommentaire na bino ezalaka bien un grand merci na nde botilaki mwana bitika na bino ewataki lipekatre lelo de défense congolaise okita pena sur le terrain kolakisa bino en live ndenge ezalaka donc tuna pena mbangu kopesaka moto ebele epai ya bato basutenanga lokola movie ben mbala lekoloa c'est-à-dire états-unis d'Amérique pourquoi poser remercier mon sponsor privé mauvais Charlie Wayingu ya mama papa matatima 001 € dans l'homme mauvais Darlene Bitumo ma grande sœur chérie sœur na moi ya pas mes amis le gars porte lola sœur na malana ya papa Jérémy Mala boko bagel tu vas dire merci à vous les trios d'enfer ya la binato et on se retrouve à la prochaine numéro qui est sur ma scie à zone. Merci bien, bye. Ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo